Saint-Valentin pour nous offrir bana ou ba chérie hein. Saint-Valentin yango wana. Micro yango yo lumière yango wana ezo yemba Bluetooth. Lumière ya Bluetooth. Omoni yango hein. Ba maman ba papa hein, bandeko ba bonjour na bino. Oyo eza gommage. Gommage ya nzoto. Gommage du corps. Bomoni hein, prix nango eza ka moke. Soko okoti na douche ozo sokola oneti ozo pakola oneti savon. Ozo gommer yango na nzoto ozo longola salité nyonso. Eza na action. Eza na action. Ozo kuteka pour baka 2 euros hein. Bokende sikoyo so bolingi vraiment bo soigner eza gommage à la banane. OK? Bon meka boyebisa ngai. Na tieli bino boye o te atekeli biso na chair na tekeli bino te na lobi na bino eza na action. OK? Na olakisa bino hein bato baza na problème ya pona oyeba ovulation na soki mati. Na olakisa bino eza na action bokende kosomba bato basalaka les 11, les 12, les 13, les 14 cycle na yo koye bango tala texte nango ezawa test nango ezawa et puis oyo eza ya 90% ekolakisa koza na zemi 90% ekosa yo te donc voilà oyeba koza na zemi négatif ou positif voilà ba maman ba papa bandeko oyo na tieli bino oyo pona ovulation pona kosurveiller ovulation oyo pona oyeba soki zemi ezali eza na lidel ezo oyo ya texte ya ovulation ezosala tolobaka 2,60 € après oyo ya zemi soki oza na zemi eza na 1,57 €. C'est pas cher hein. Voilà na filmele bino oyo eza bien pour na mafuta na nzoto bomoni eza 92% ya aloe vera donc ezo coûter tolobaka 2,50 € bandeko so omoni nzoto na ezala bien zwa yango beta yango tia yango na mafuta otia yango na mafuta obeti yango na mafuta na otiaka vraiment omona nzoto na ezala trop bien trop bien eza bomona eza nazo naoloba na bino parce que nga natiaka yango na kati ya nzoto na ngai donc voilà mpona zwa moko mpona tia yango hop mpona tia yango na mafuta botia yango na bamafuta na bino bomona obeti yango na mafuta na yo mpo esa bino bato botiaka baproduit hydroquinone nga natiaka hydroquinone te donc nazo expliquer bino esala bino ten bien na nzoto na bino. Machine à coudre 149 € ya mukie pe yango wana toye kotambola awa tosombi eloko te o tobimi na biso. Ah, pardon, nous on va juste passer. Oui, merci. Excusez-moi, on peut sortir ici? Merci beaucoup. Merci, au revoir. Donc, tobimi na biso, to visiter. Mais vous êtes obligé de sombara bilokoté. De temps en temps, il faut sortir. Hein. Nous, on sort là. On n'a pas acheté. Ok? Alors la Chine. Lelo na yo tamu na belle-sœur nanga. Na obai na bino belle-sœur nanga uti Congo. Donc, la Chine. Nazolo bana bino nazana belle-sœur ya sûr. Hein? Moi na ntuka ya mbali nanga. Deto sala ba. Na yo kotika sala ba chat. Na yo tambwisa ye yango na bomoni nga banda to na sali vidéo te na sali live te parce que je suis occupée avec ma belle-sœur sûr Théo ya ko defa non ya o defa te ya vrai moi na ntuka ya
Colombo. Mwana suka Colombo to yo sala ba kusi na mwana tuka. Voilà. Yango yo. Prix nango na moni yango te mais prix eza ba 400 ba 300. Ba 400 ba 300 ba 500. So oza na maison. Donc voilà. Hein. Faut hésiter hein. Biloko ya ndako. La décoration. Déco.